Ok, n'est pas bien filé, bien qui on a bakanda on attend. Non, on attend on a non de ninga mon on a l'équipe belé qu'on n'est pas bien filé on. Oh bon on a besoin vérité. Miliki. Kolanda pour na succès hein? Pour na succès pour na ninité mais je parle de choses vraies. Bien filé que tu méga ou tu tcha ngana été. Comme ça leader papa. Oh bonsoir leader yo tu ninga nan. Obani nan. Pour nini falo bana ba misia bien filé obani na pour ani. Obandi na pour nani. Papa, ngana baba nzemba bibembete. Ngana baba nzemba ba CRT. Ngana composa nzembo. Ngana na banzembo teka mame ya te. Ngana yemba ka pena nzembo. Ngana na banzemba bibembete. Banzemba mama tanga, banzemba ba serma mingi ba oyemba na banzemba mari misambo. Donc na pesi ba yeba ka rendez-vous. Donc d'ici là bientôt tous en France. Donc premier conseil aux en Marseille, deuxième conseil aux en Montpellier. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Voilà, merci de la confiance, de la fidélité, très chers abonnés de Congo Winner Télévision. Et si vous avez partagé ceux qui te suivent, et surtout ceux qui sont côté de Banda Kunabino, sans permission le Kola Moyibi. Merci à la diaspora, nous sommes au Labiso partout dans le monde. Merci à la diaspora France, Bozota Labiso na Champs-Élysées, pas Maman Kati Pembe. Un grand merci aussi à la Bandero, nous sommes Bozota Labiso na Luanda, pas Maman Monique, na Nganda Donika, Maman Monique na Luanda. Merci à la Bandero, nous sommes Bozota Labiso na Belgique, et pas chance qui sont à la Reine de Belgique. Un grand merci aussi à l'infinité. Je vais célèbre star Yanjila Tanya Mukoko. Je peux merci mingi na madame Sarah Kabunji la Cléopâtre Mukolo Boroyo. Moi ça les qui ngolo na mwindu depuis London. Merci pour les soutiens, merci na ba conseil, merci aussi pour tout maman Tolingi Mingi. Merci aussi na l'international Janice SMO mais lui c'est mon préféré. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Papi Mangala DGRK Orphellerie chez Cédric Mbakira au banque qui j'étais sali. Sandra Moki to pesi mbote merci na association de presse en ligne du Congo. Appelko encycle to pesi ba journaliste nyonso bazawana Nakatiba Mbote Nabino. Merci très chers abonnés. Aujourd'hui sur notre plateau je suis Pascal, je suis avec Zambo Tamoko ya Basolda, il y a Jos Dien Nandete le baka l'actualité nous oblige. Jos Dien na jour J- awa déjà Zozwa Pepo Bazo Kende ko se produire en France donc tolanga ki yamboba Kende, il faut to solo lana bango to PCB merci mingi na ce sens. Il y a les professeurs tournesol les prosas de tous les sorciers du monde. Montréal so dozam no romoko fongole langa déjà plateau kuna to yamba invité na biso Zambo ta bonjour et bienvenue dans notre émission. Ouais, bonjour Miliki, au Mikolo na obenga au Mikolo les représentants de tous les chroniqueurs toujours de mon pays. Vraiment invité quoi. Merci. Non, en tout cas, leader Azabien. J'espère que Oyebaki déjà programme Awa. Donc, Nzambe Morayebi, Ndenga Salarama Munae, Moule déranger Ebiso. Mais étant que les boss trisquent Makengo, on a bien un Mikolo Avatar, l'homme qui a arrêté le temps. Donc, à l'obino, Zambrota public et l'obino, le 2 mars, Bozonga. Mais, tout ça. Mais bien la production nous sont dit les ont raté pourquoi? Mais la production ont raté parce que mon imouta me payer nem dans la marambo. Mouta me payer nem dans la marambo. Nandimi na ate ke miliki mutoyo omoni noko oyo na famille ala na mbongo te. Mais alobaka bien na famille. Mukona makambo ba aloba était non Richard ala ni na mbongo te mais alobaka bien binga yaya. C'est ça. Donc debiso tout ça. Oh, le bino boyo na bino ke bona bino na mbongo te. Non, Wanezali CC. Après nos enfants parler aux adultes à cette terre. Donc balaksa moi muke koloba mukonde balaksa ko vanda kimia. Donc biso toza ba tu oyo to wele la pena mutute. To ça la pe course na mutute. Mais to ça peut précéder. Mais toi après. Je suis au le banina. Kalaté pepo. Donc mon mbalo avando donc OK France Kalaté. Donc mon mbalo. Et confirmé. Mais c'est confirmé. OK quand? Premier concert dans Lyon, Natangelo. Deuxième concert dans Montpellier. Vous avez combien de productions en France? Bon, tout ça, on a 2 productions à Sir. Première production à Lyon. À Lyon. Deuxième production à Montpellier. Ouais. Ah bon? Tara Nazan en France, t'es mené déjà. Vous êtes salaté. Non, mais est-ce que vous savez comment il y a côté? Voilà. Ah! Papa, on s'en la rame bien. Mais non, vérité, t'es miliki. Il y a un moment où boss trisque Makengo, on va dire Zambrota, on a bien un Mikolo Avatar. L'homme qui a arrêté le temps, boss trisque Makengo. Tu as un lobby, tu as lokaki, tu as tongi. Abimeno Zambrota, public, il y a lobby, mais besoin les 2 mars. Mais il y a l'horoscope et ça la donne.
na ba Congo tokotika la rata na ba 5 concerts mombo après Boké France après puis no sebidenda parce que les zo comme Sabatu comment ça fait bino bozana tibité na marché juste dans des ba vitrine hein, si je me trompe pas des ba vitrine jusqu'à présent na tozu sous disque était ni ne bêtise bino na France bon et le recel que to que France parce que tous ça non pisté na marché mais selon ba concert au bête producteur envié ah mais non Jozo na disque était mais au bête le kabatu bana ba album mingi bana ba album na ba bête wapi so taliban ba bête wapi place où ekangi nchango mobimeza yango Maeva Arena Paris na Kisasa ba bête wapi yamoni ngana ba vena nga tourner sur le professeur alobara zambrota il faut lobara kozalaka miochité kozalaka fanfaronte lobara nde ba vrai na pesi vena nga tourner sur mbote place ça papa Beyoncé donc il y a lobara nga zambota kotika attenter faut attaquer ba fanfaron et puis au soldat bien formé au Chikata au Chikata na Israël ko sala ruba j'étais milik délégation ça combien de personnes donc on a délégation à 25 personnes oh et monsieur Sili papa tika yolinga bongote tika monsieur Sili yolinga bongote oh vraiment juste bien la délégation 25 personnes à poto papa oh de moi fait ba visa là oh muto azo pesa biso ba visa wana yo ebiete mais c'est Charles Brain. Natangelo na kombo na son limité na bimisango na WhatsApp na ba. Mais Charles nani? Brain. Azali donc ba benga ba on la bateau ba pesa ba visa na ambassade de France. Qui ambassadeur on appelle ça ba visa? Oui. Ambassadeur de France comme M. Charles Brain. Brain. M. Charles Brain. Donc wana kangi po misu ba ebi na ba bango to mona ka ke ambassade ba kotier ba pesa visa. Mais ayebi ne comme ambassadeur te. Mais on a la vie on a Charles Brain. Professeur Aboyebi non. Oh mais non. Ayebi était. Professeur Abine maman ko tonte. Charles Brain ba yebi était. Vient na tourner sur la yebi mouton non. Place le couteau qu'est-ce que bon. Tana na ye kuna na bakuna. Tia lobi na bi balobi na minoke. Koko na S grave wase ko beta Adidas Arena. Kasi bondimi pega tête. Voilà. Bondimi pega tête bon moni on est ba aventure. Hein? Mais c'est lui de finance à Okufa. Il y a Okufa en état de la théâtre. Mais il y a Okufa. On a une idéologie banjiloa. Baboya rakaka. Mais basala ke loroté. Basala rien. Banjiloa baba to boya. Mais les lois avec beaucoup de certains sur la caméra dit dans le Mumba, au Koyo Kozala affaire cœur ouvert, au Koyo Kolobaka grâce à Fali pour parler l'eau, affaire ba combattant, grâce à Fali pour parler l'eau, ba production et zoni na poto. Tu maintenant il faut apprécier l'homme à son époque alors. Oui. Au moment président Fali pour qu'on appelle Sembote, monter manana ketchup papa Marco 6. Ngai conseil kaka vient nga Josidien na lobarananga Zambota roboya ba leader te. Au moment président nga Fali azam mutope a pesi en plaire. Surtout à autombo la drapeau et RDC à l'étranger. Donc grâce na il faut apprécier l'homme à son époque. Comme on dit papa. Oh, mais oui, Maroua. Eh. Oh, on a une réalité. Josidien na boya ramutute. Eza la bébé Chanda, tara Josidien ndima na bébé Chanda. Bébé Chanda wa bini sabso na bébé Rico. Mais Josidien ndima rae. Yango monique boss Triske Makengo le avatar, l'homme qui a arrêté le temps. Abino Zambrota. Yango Mobutu marambo e suka ate Mobutu. Ah le padre, bino boyebi marambo e le ka. Mbule beti me batu baboyi ko kende. To beta kaka. Mais les boss Triske Makengo habité Zambota. To tchonga le 2 mars. Batu babatela ba forme na bango ba olata le 2 mars. Bato bazote la biso ba comprendre que o avandi le plateau za moyembi mais ma biso na chanto pe maman. Déjà na craqué na komio sala oyo oye belingate na komio tambola sans destination fils et kabea na komio n'invite quoi pardon donc ngai na dawa miliki koyemba na oyemba mais siko le problème est nini bato bakota ki awa vendredi wana le 16. Il y a un moni président dans la Josidien Nobek et Zambota. Il peut avoir leader. Ou leader. Alors, ben, un leader. Ah, on a mis sur toi. Leader.
parce que Zora formé n'habite ko on Njilwa Njilwa solo miliki ndenge yo beti ki toko boy ba tchatche na boy. Est-ce que ba journaliste peut nyoso ba beti ba faire ça? C'est ça les choses. C'est ça les choses. Lolendo tina te nandimi na bondela ya. Avant que tongo etana zala na maboko na boba botolangelengi i René fungola maboko ya mbanga amakondele o siko chanter à boy nanjili bae belete chanter à boy pena nanjili bae belete yoka njili pourquoi yozo imbara pour nanjili. Oh papa, est-ce que yo monanga Moïse anda lo bakete bana ya Afghanistan bana Pakistan bana Israël te ando lo baka côté na bango te Abraham pa ando lo baka côté na bango Yesu pa beta ka to la lo baka mukila tata na ye. Alors ngambe na lo ba état que Njilwa un vrai limité quand nanjili on a limité oh ngana uti ba matadi na uti ba mwanda na uti ba soyo na uti ba ponton to beti ba concert belé. Est-ce que nanjili ba nanya yo lo bananga ke ote zambota na mambo sali to pesa ota moi bref non to tu défendre RDC na ba ponton yango moni vena nga tourner sur bilom so lo ba bobo ya raté alors ba réalité Njilwa aza moto alo ba trop mais ayebi mo o ba bengi soutien te yango moni le boss risqué maké ngo la sabon ke na soutenir Njili. C'est ça. Ndenge bozako kende robeta premier concert na Lyon, deuxième na Montpellier. Est-ce que vous assurez que bon producteur ozonga? Oh, bon producteur ozonga tendeni. Ba ya tendeni bon ba concert to beta na Congo abatu ba yande. Chebi sauté. Est-ce nga vana na kauka? Nga na vana na kauka. Nga vana na kauka na vana na Mombele, non? Na Njilo. Donc tant bo beta o ba la charité bien ordonnée. Mais oui. Si vous avez un bêta, et puis on a le sur les lots. Que babi baboma ba commune, baboma na ba nyonso mais batika ka Njili. Batika Masina. Batika Mokali, Mikonga banini parce que biso to ana chango. Eloko leki chango ezate. Chango ndemte sali bango nyonso no mona lelo ngana nani chango. Il paraît que n'est pas bien affilé, ba bengana ki yongo na bakanda wana tanzo. Non, on attend on a non ndeni ngamono na leke belé ku ne pas ba bien affilé wana. Oh bon on a besoin de vérité. Miliki, Kolanda pour la succès, hein? Pour la succès, pour la ninité, mais je parle de choses vraies. Bien affilé, vous avez méga ou tu as un été. Comme ça, leader, papa. Oh, bonsoir, leader, yo tuning anan. Obani nanan. Pour nini follow banaba misia bien affilé, obani na point. Obandi na pour nani. Obani na bien affilé, yon ben na lobit. Yo so bato piquer bien affilé. Papa, ngana baba nzemba bibembete. Ngana mbaba nzemba ba CRT. Ngana composa nzembo. Ngana na banzembo teka mame ya te. Ngana yemba ka pena nzembo. Ngana na banzemba bibembete. Banzemba mama tanga, banzemba ba serma mingi ba oyemba na banzemba mari misambo. Ba lulango. Oh non, je te dis frère. Yebisa biso de comprendre bandeko bazota. C'est là non. Muto no tangi. Zonzembo embe pas fabriquage. Nanzembo beta mikolo. Est-ce que ça banzembo? Vous avez un problème ni juste pour ben mission ce sont la ligne mon otaka parce que yone muto tuninga. Yona rep. On a boyani. Oh, na boyani. Na boyani. Na lo banu ba vérité. Nga ko tanga na ba bato anate. Nga ba chanteur opena na yebi pena ke o chanteur président na manda chante, président na Josidiena, président Fali, président Ferré, président si je me trompe pas de Pluic, surtout maestro Fabregas. Président Patrick Beckham. Oh, président quoi? Beckham il chante très bien. Il chante bien. Il compose bien. Non. Mon frère. Attitude condamnable. Il y a un moni monstre à l'obake. Ah, vena koko na monstre. C'est Google. Père, t'as la koko no mamba loba. Si on a ko super, répondre ngai. Kochela nga babina filé wana te. Kochela nga pe ba robinyo wana te. Kochela nga bango te. Au char de combat lobano. Ah, musique est belle. Maman nanga. Oh, wazalendo. Nga na bombarder kuna na ba Ituri wana nga. Kosala ba jete. Nga na betara na mama micro na beto pena sérieux. Ya moni Mobutu makambo aloba. Ah, Mobutu Alain a raison. Kocha nga na bango te. Moi je chante. Moi je suis chanteur. Bato bazo ta la biso bazo kaka ke.
yo yemba oza chanteur soki kamba po bato ba confirmer gozaki na kamba fo na biso ta maya kamba soit mabela kamba soki pas prophète Konde fozo li pambolo meleji c'est mot de prophète Konde awa toza na moyembi bato bazoku yo ka kozolo balo pamba to yemba Kiriango liboma le monde est fou Joli di batombo bona kobima Robentona Jise bolse mon kiriango liboma le monde est fou Ici ka motabwa kibile basusu balali nzala mususu nino lingi lolelo tina Nemba gyo deja mususu pona o luka banzembo pona loba mususu bon mais mabiso na banzembo ya baidol na yokasi oh nga idol na ngela idol na ngela mingi a commencé par mon président Josidiena idol na nga yona après na pas koko na nga monstre d'amour waze quoi idol na nga ah surtout nde gudu banzembo viona na ko pa pour le longo pene viona kay banzembo yango ndemte sala biso to zalati Apache Mawete Washington Bolingo zo memela tala miliki sala les quoi miliki mambolu neti nzembo lokola mabena salaki na sengaki o bolimbisi punition pesaki na kanisaki ekoki na motema mwa elikezo salake na tikate ko bondela yo Chérie panazata moto ya boloko bazolula ye babola bazanga nyoso kasinga na zangi seyo chérie boniko ba chanteur ano tangana ba koyemba bo ba chanteur ano tanga ba koyemba bo ko tanga na bango te Zambo ta attaque artiste et musicien le lot musique congolaise de souffrir nani musique congolaise souffrir nana biso ko souffrir et souffrir ouais ah bon fallait obeta bango nyoso ba souffrir ouais fallait l'équipe Davido l'équipe Rick Ross na minute et souffrir ouais oh musique congolaise de souffrir mais qui c'est qui congolaise souffrir wapi yo bisanga Davido beta Dida Sarene Davido ko beta na Dida Sarene ba bengi ba congolais to ba ivoirien ba bengi ba sénégalais musique à Congo muto aza ko ignorer musique à Congo dans azana LM soko so pour vérifier au monde hôtel 80 rwandais au moins 20 na Tanzanien. Oui, non il saute vérité. Non il saute. Wembley, fallait autobeta Wembley. Oki suna beti, à part kaka Rema. Yegam na mona beti Wembley. Babo iba on beta. Musique à Congo likolo to bandi otala ba Gims, ba Daju, ba Nino, ba Damso. Donc c'est belé. Et puis au senti qu'on a vraiment connecté. Tara bateau na tangelio. Mais autour na bateau sous nani ango nino ango nani. Nino ango nani. Yango moninga na lo bana bino ka le 2 mars. Le 2 mars na Maeva Arena. Donc awa place auto sawa. Arena sawa. Nanji lo bi arena. Sikoyo to comme na biso pena na suki miso pote feza ngonga batu oyo bazota la biso na passage na ba retenir nini pe date ya concert ya Lyon na Marseille na Montpellier. Bon non e sera bana Poto bana Paris pour ngape na famille bajoka papi Choboela donc grand frère propre pour ngape comme na boela mais koko faire kiske mongana donc musique eza ya palin donc papi Choboela Pichuboela Marie Boela bande konanga to bazana libanda mboka donc na pesi baye baraka rendez-vous donc d'ici là bientôt tous en France donc premier concert dans Marseille deuxième concert dans Montpellier et pardon na Bossani premier concert dans Lyon deuxième dans Montpellier alors donc moi mbalo avando donc cela veut dire donc OK né Paris et donc na que moi hamburger telara donc yo qui ka pour répondre hamburger oh mais oui oh papa bona Congo abino molia hamburger hamburger sur les dans poto papa oh bino ba selem no ba fufu wana ba selem no wana hamburger ba dédicace numéro contact ka ouais dédicace na pesi ka mbote pas les boss Trisken Makengo on a benga mikolo Avatar l'homme qui a arrêté le temps donc na pesi sou mbote et pas il y a mutunanga yi donc Mobutu c'est Kokuku Wendo Mobala Mama Bobila Dawa le padre donc na pesi ba travailleur tout ya Maeva mbote ingénieur batutu na pesi ba mbote na pesi pe mbote et pas ya fils Kabea Adida Lumumba
Le boss Willy Luka Talama qu'on appelle Simbote pas Dakingo Malubota. Francis Baimbalea. Sans oublier Igma Kinsumba, l'honorable. Et puis, n'a pas si soutala madame. Madame Penata, on a dit que non, c'est l'émission. Abioté, mobile, il n'a pas vraiment na bois qui Ritiana. Donc, on a peine donc on a ou ta peine, ou ya peine, la ta veste. Tout que soit, tu n'es pas. Merci, c'est la fin de cette émission. Tout le monde a des annonces. Merci, très cher abonné de Congo Winner Télévision. C'est la fin de cette émission. Merci à la diaspora. Nous sommes besoin qu'il y ait beaucoup de services sans permission à travers votre émission. Tolo Bela, présenté par moi, votre humble serviteur Milik de la presse congolaise. Un grand merci à mon vieux papi Mangala de GRK Orphelin-Riche. Un grand merci aussi à Cédric Mba qui rend au banc qui monte Bomoko. Un grand merci aussi à mon vieux Popo Diakano, le patron du collège de Saint-Paul School. Un grand merci aussi à l'administrateur, promoteur, gestionnaire, AP Jean Cycle, mauvais Josué Takataka, le patron du collège du Réveil. Un grand merci aussi à Christian Makengo, la personnalité des bienfaisances, le patron de Maeva Palace. Un grand merci aussi à le professeur Tournesol, fils Kabia, merci pour l'assistance. Un grand merci aussi à mon cordon Adi de Lumumba, Zaki Nassima, caméra, Kino na machine. Donc, il y a un micro Zaki Ngabino Milik de la presse. Ceux qui sont assis à Zongité de Koutani Mikolezoya, protégez-vous bien, on est ensemble. Papa, si ça n'a le Mbopoto Kabon. Liboso na lobela kio pon intérêt na yo moko lelo na komi koloba pon intérêt na yo mwana mwasi to vivre na planète mosusu pour sur la terre ba problème est trop bolingo na pesa kio eleki oyo yisepesa ki na bana Israël bolingo lokola pasi ya césarienne mwana oyo ba pasolie na mama Lobi à koto sa maman na yete. Dans mes bras chérie viens pour m'embrasser. Dans mes bras chérie viens. Tongo etani chérie la mukana lambela yo. Yebisanga yadida. Que j'ai toléré, cela n'a pas suffi. Papa, Simba Siko, Yamana Moutoume Fouana, Yamana Moutoume Fouana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.